ezalawa lobaki Vital Caméra comme tout le monde peut les pacificateurs les lois à libérer nalobi que écran prophétique nalobi que écran prophétique résistaka te mais ça a fait soka lobi que yeux prophétique na konima écran prophétique ezalaka te yango wana laksa oyoki mama muta prophétique ça qui muta kasi nga na contredire yango nalobi que écran prophétique ezalaka te na église mpe na bible eza te nga nandimaka appel ya Léopold Mutombo ngai et là on peut ça la qui me appelle à Léopold nandimelaka ye po c'est la tribalisme malembe mama eza tribalisme te eza tribalisme te nandimaka Léopold Mutombo et là on y mona nzela na yebisa yo nandimaka Léopold Mutombo c'est un serviteur vrai du Christ yokende koloba écran prophétique kobanda na époque ba Moïse oyo akutana na buswada atikala kobenga écran prophétique te tout le monde peut réalité pourquoi les lobbies non pasteur na ba prophète bakomi kobakisa quelque chose na l'église na moi yo wana na église chorobo sabli la ke todo lo so torike baba yete kede na ba OK kuna ko na kimbuta kuna est-ce que yo bidendo osotombola ngobo oyebi dendo mais prophète va se bano karo combat na Genèse jusqu'à Apocalypse na tela comme un écran prophétique te prophète est-ce que vous contredire ba ça nzama minene kenda sango na na lobi que écran prophétique ezalaka te na bible lobi to accepter to longola te. Bonjour chers internautes qui nous suivez partout à travers notre chaîne en direct JKTV News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baeba Kenda Sango, le petit évêque Mukuna Otozana Atoko Betali Solo ya écran prophétique. Sans plus tarder, petit évêque Mukuna, bonjour. Bonjour maman Nangai. Bonne santé. Santé za malamu poto sana pema. OK. Soki santé za lagi mabe tonga to vanda wate. Na za malamu par la grâce de Dieu to za bien. OK, prophète, il y a solo il y a écran prophétique. Évêque plutôt mes excuses. Le solo il y a écran prophétique les autres tambola qui me tourne comme écran prophétique comme écran prophétique. Et ça n'est juste écran nini? Écran prophétique. Et ça la gawa. Et comme le gola landa kwa ngango koti ba fongoli mai ba chena bassin botala ka ba tu na bassin. Otomona kana ba film Nigeria. Écran prophétique. Et résistante ko bana jeunesse. En fait ça moni on fan du la lobby écran prophétique ezalaka te. Mais tout le monde a besoin de minene ya mboko. Nini écran prophétique comme une vidéo ya match oyo to beta kala balde ba chebi ba nilaki vidéo lo bité to zongi la vidéo ko bana Genèse jusqu'à Apocalypse na tela comme un écran prophétique te prophète est-ce que vous contredire ba ça nzama minene kenda sango na mboko na lobi que écran prophétique ezalaka te na bible lobi to accepter to longola te soki na mona pour la belle écran prophétique te na belle écran prophétique tout le monde a besoin de maman mosala nzama munene oyo amboka na biso tolandaka bible ndeza lokola commandement ya ba chrétien nyonso oyo bible alobi te nga mpe na koloba te ya ndenge nini yokende koloba écran prophétique kobanda na epoka ba Moïse oyo akutana na buswada atikala kobenga écran prophétique te. Mais tout le monde peut réalité. Pourquoi les lobbies non pasteur na ba prophète bakomi kobakisa quelque chose na l'église? Même talobi likambo salami ya mwana écran. Na lobi ezalawa lobaki Vital Caméra comme tout le monde peut les pacificateurs les lois à libérer. Na lobi wana écran prophétique. Na lobi que écran prophétique résistaka te. Mais ça a fait. Soka lobi que yeux prophétique na konima. Écran prophétique ezalaka te. Yango wana laksa. Oyoki mama. Muta prophétique ça qui muta. Kasi nga na contredire yango na lobi que écran prophétique ezalaka te na église mais na bible eza te. En réalité kasi. Na mona te. En réalité nini? Ntalobi likambo salami. Eza buzoba. Na lobi bo eza buzoba pona nini? Soko lobi que prophète asakola ki likambo salami doit la Dieu. Que ya koloba écran prophétique na boyi. Mais ça ba langage kaka. Langage ezalaka te na makambo nzambe. Ah bon? Bokomi ko luka bozwa tala nzambe bayedaka ye te mutu alinga uza alingaka meka koyeda nzambe asimba arshe zokwei nzambe afrapa uza nzambe alinga lakisaka ye bayedaka ye te yo olinga oyeda
Nzambe yo tchao qui c'est écran prophétique de l'église. Quel écran? Il y a nuit, toi il y a batol. Il y a prophétique. Pour dire bêtise na Nzambe comme maman. Sakana na yo na bakanza mboka bo akolimbisa yo. Sakana na yo na ba député bo yokan. Mais akosakana na Nzambe c'est des bêtises, c'est des ténèbres. Bete na osete makasi. Siko mobali mo pasteur amunene oya mboka na biso oya pesa ki prophétie wana oazo bete na osete écran prophétique et uti pa na ye. Siko yo parla ozo contredire ye ou comment? Na contredire yete. Soka lo baki ke Nzamba tindingai alobi ke mutentela kobima. Lokola lobi Nzamba na kondimba gloire à Dieu. Soka lo baki écran prophétique yebisi ngai. Quel écran prophétique oyo zo la kisa yo makambo? Na ye moko ayebininga salela. Bato mona kapela ba film Nigeria mukachembo. Akotala mutuna mir. OK? Mama, tanto bana kokona na ba vie. Tozala ki tovandi bo toyebi na kwa wana nganga vandaka. Bakenda wapi? Bamando na bakenda wapi? Bakola mitema bakoma. Bamando na bakola mitema te babata mane balata banzaba babata na église. Ah bon? Bato tozala kokona na bekolo bazotala misafa bato boy. Ayebi makamune na liboko bagenda wapi? Bakomi ba prophètes. Prophète na biso sakola magazi. Prophète na bino ya Nzambe te. Prophète na bino sakola makasi. Lui fait le pèse aux éleés magazi. Dans quel moyen on bango ba sakola la kapé? Na boya ka prophétie te pour ngamoko je suis fils de prophète. OK? Les sacolinions sont examinés comme eux. Oui. Les sacolinions sont examinés. Faut examiner. Plutôt pas le bac. Ah bon? Oui. Moi, si mon gars dit, mais là, il y a un solo. Vous avez passé l'ensemble solo. Ah, vous avez dit, mais l'ensemble. Pour la télé, à Python. Quel esprit tu dois s'accorder? Python. Ok. Tu veux t'en aller. Le long à Congo, l'église à Congo, il y a beaucoup de Python. Mais ça, c'est un esprit à Zamba, la paix. Par contre, quand ça, on a milimo ya bazongo, na milimo ya cimetière, na milimo ya mai, na milimo. Batu musu ba komi ko invoquer batu ba kufa na cimetière, ba so pesa ba ko information. Nzambe. Na ndenge ni pasteur. En fait, c'est avec plutôt. OK, point inoro bakati o ba lolemo. Bache ba nzolo ko na lolemo ba pakoli o ititi moko boyo yebo. Dieu m'a dit. Quel dia zoloba? Tous les prophètes ont ba Dieu m'a dit mais Nzamba yebisi ete. On ne construit jamais ma cassie. Là, vous avez raison. Vous menez ensemble la Zambe, que n'a Dieu m'a dit. Ok, maman. Zamba, c'est Zambe, oh, Moukaou. Yajua. Yamoulaou. Par là, ils ont un camp prophétique. Dans le camp prophétique, n'a pas un camp prophétique en église à Congo. Révélation prophétique. Olobi na ngali sous de Dieu m'a dit na kondima soko lobi Dieu mais elle l'appelle Dieu alobi si que le pasteur va sur le camp prophétique ou soit le prophète va sur le camp batika ba désorienté ba langage nini prophétique langage nini prophétique qui yanke prophétique to langage prophétique quoi est ça qui yanke prophétique? Si on a un boxeur, on a un boxe dans l'église, on a mis langage. L'église est un fou. Oui. Il y a un Nigeria, na Congo, l'église est un minene na Congo, on a mis nos mots comme ça. Père de la gère, le prophète, on a mis sacré, le pasteur, l'église est minene. Ok, un sorcier. Nous avons l'église en étondi. C'est un zinze, c'est un foule. Yo yeba ki ndenge nini soko ke na ko luka banzinze simite yango lingo pa ko baninga en tout cas ngana ndima kapel ya Léopold Mutombo ngai elo ni pesa la ki ndima appel ya Léopold ngandi mena kayepo c'est la tribalisme malembe mama eza tribalisme te ngandi maka Léopold Mutombo elo ni omona nzela na yebisa yo ngandi maka Léopold Mutombo c'est un serviteur vrai du Christ
Démontrer Bisson. Ok? Démontrer Bisson. Mais ça, il y a des personnes qui ont passé les corona mais les mobiles. Tout le monde a monté. Si quoi, mon corona, on va pas de défense pour les corona, mais vraiment. Il y a des personnes à Kapanga, pas passé par Mac à Milim. Mon corona, il y a des défenses pour le corona, mais madame. Et comme il a physiquement pas contacté physiquement. Mais on il y a des filles qui ont mis baka biloko ya banga. Netini. Azo baka biloko ya nga. C'est comme ko sala de défense pour biloko ami baka ke sala ni. Fa bimba. Tango lo baka Léopold Mutombo. Azo sanisa batu magorodo, azo sala boy. Mais Bible détaille bien bola nangai. Donc on a Jean verset 9. Moku fini so moko, utaba mwana na yatika na communauté. Ok? Yesu abimisa ye. Pamboko ezalaka ke na village mususu. Azu so ina ekrasha. Asali potopoto, atie na misu. Alobaka ne ko sokola. Bible détaille que bekaye kwa ye na misu. Quel écaille? Vraiment. Écaille to yebe zalaka na ngando na mbisi. La Bible détaille, le Bible détaille quoi mutu wana na misu. Écaille ya physique. Donc, il encourage à oui, pas miracle, on a la Bible ezali. Jésus a tenu mutalobi kende na monoko ambisi bimisa mbongo. Monoko ambisi comme banque. Ce que Jésus a zalaka na moya lelo metoka na yendoki. Na si on sent de maman. En tout cas, na yebisa yo monde spirituel na monde physique. Monde à ténèbres. Na monde ya mulili. Kulwa kaboni monde ya mulili na monde ya lumière. Ezaka boy. So ça les rosao. Ça les rosao. C'est que monde mulili e kopeka nyoso oyo monde ya lumière salaka. Oui. Tout na salaka akopia kango. Chiko pasteur avec yo lo bake bato bazolo ba pasteur bazolo bela écran prophétique c'est non baza banganga ba note ça ba maboko na nzela le bakuta. Na lobi mutu nyoso lo bake écran prophétique a refaire rappel na ye. Na ndenge nini prophète nzambe. Abandela zéro. Jamais, au bas de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, dans mon écran prophétique. Et il y a Mikolo, qui l'élo, église, comme il y a l'élo. Pour n'engayer église, faut toujours l'époque que papa est dit n'a pas. Tant bandimi, mon dimanche, ah, t'as pas passé, n'a pas Yesu. Atanga moko na kolanda Yesu. Atami nyoko zamba lole na kolanda ngaina labina na bozonge. Mais le bandimia be escroc. Oyo ba yele lo l'église. Ba mondima mishina. Balingi ko shina nzambe. Oyo ba fandi boye isakaka. Lova ilova moko alo banini ekobo kaka yo. Ndivinga yo. Mama. Mosale ekobo yo. Mobimina mibale ya bato yo. Mokende botel chaque jour yo. Mokende église ozo le maya misu. Milele na masumu na yo moko. Vraiment. Likolo ya kolela na koyebisa yo ozo milele na masumu na yo. Protocole na tongo na église na poko na kimbuta. Ebe mbalibali. Apo le lo bali lo bako to lo banini. Tendo yebisa bara lo bali lo ba. En tout cas. Tendo yebisa bara lo bali lo. Na moi yo wana na église robo sabri la ke toto lo soto rike baba yete kede na ba oke kuna ko na kimbuta kuna est-ce que yo bidendo osotombola ngobo oyo bidendo mais prophète banze mbano yo ka ngope mama to vanda kana lola te oyo ki mama na uta likolo na koyamba na moko te na bimala libuma mama na tata tala kutu bakomi kotakenga na émission na komi koyoka mulili na miso yo tumbola ki ba prophète écrasé azana chipinga baloji écran prophétique ba prophète écran prophétique ba ndia kotake déjà petit évêque na kana Yesu wa mudimba mulili na moni na miso na vertige est-ce que ba comment attaquer mama balobo zo lobela ba prophète écran prophétique tande comment attaquer Dieu de mon pays on va ndenge zo kele balandi JK TV News OK omoni soki bo échouer na koloba ngai mutale konda abanga liwate chipinga baloshi kama na musa za wamesu kama na mpata muko boja kumweli chikuku pona Yesu
Nadimina tika la micro, mais na la vérité. Vraiment. Parce que pour tu imagines un jour pour ça l'église na yonde. Non. Maman, mutunyo son avis obenga mateo la kaka na église. Ah bon? C'est quoi pour qui prophète na ezaka ya olobela ka na YouTube pour donner nini? Est-ce que est-ce qu'on a vendu? Non chance. Ngolo zama ko peso makoki ya ko sala nga télé réalité ko yeba na zanani. Ok maman. Dieu est bon. Et fidèle. Fidèle na makambo na ye. Asala ka bolamu na bato ya ligne. OK. Ngana ko se ya kamutu. Nzambe oyo tondimela nzamba 23h59. Na une seconde fois changer station ya mutu. Nzambe pas ça le bolamu akovandisa ba agita tout na bango réunion poto ça le bolamu. Vraiment. Nzambe ko tuna avis ya pasteur moko te na se point de kananzela no ça le bolamu. OK? C'est un Dieu fidèle. Na maloba na ye na nyoso ya ye. Donc pasteur prophète Dieu boula non ko ça l'église pour l'instant alors. Nazana se ya makolo ya moto. OK, muto on a ntoko yeba. Mon père spirituel c'est Tabera Baketi. Apôtre de la ville. OK. Prophète na landio na bokebi mingi mais to komi na biso déjà na suka ya émission na biso na habité mot de la fin to conseil au copé ça va prophète il y a écran prophétique. Nyoso wana za ba manque à faire. Soki lelo mukonza mboka Fachi Beton aye kaka na misala na mboko yo. Ba pasteur ya fonyo so bakomi wangana. Bakokanga ba boutique yo bango bazosala wana. Mutalali kana na tongo boya mi ba moko bobenga ngam prophète nani oyo. OK, to comme la souka ba dédicace na yo par rapport à émission na biso ya lelo. Dédicace na ngai Samba Lola Pambola Rino Samba. Samba Lola Pambola dispensaire Bondo. Na veni loso na quartier toi et pas ya docteur David. Samba Lola Pambola Bino. Samba Lola Pambola Papi Chiswaka. Samba Lola Apambola papa na ngai uta France. Papa Ali nani papa Ali nani na bosa ni kombo eko eko ya kaka eki papa Ali ya yo ngoyo Zamba Lola Pambola PDG Maluba Voka Arme Fantal matembela simandako esiko zali ba bon séjour na yoko esiko zali Zamba Lola protéger oti kozonga Kishasa Zamba Lola Pambola apambola papa na biso Zamba Lola Pambola papa na biso papa na biso Rock Jibwe papa Zamba Lola Pambola yo ozam papa social ya solo sunga kabatu obimisa batu na pauvreté Zamba Lola Pambola yo Zamba Lola apambola lisusu papa na biso ni musheni esiko zali Zamba Lola Pambola yo. OK, to komi na biso na numéro na ngai ya téléphone muto kozala na ngai posa oya Monique na lobi malamu za ba pambola ye oya Monique esepeli c'était limbisa mais na lobi kaka ba vérité po makambo komi ko doka na mboko ale to okende bata ba 666 ba komi ko yemba banzema to moniang Zamba Lola apambola bino bokeba na bikenda kenda ba bikota kota numéro de téléphone za plus 243 84 44 035 11 plus 243 84 44 035 11 Zamba Lola apambola bino massivement bo s'abonner bo liker bo partager ba commentaire na bino ko salanga malamu pour na continuer musala oyo eza guerre boko na lobaki ke na kotika te fona ke bisaba na nzambe bakeba misusu bakomi ko bimana bana nzambe to sala bino délivrance bouche par bouche Zamba pambola. OK, merci. Nous sommes arrivés bien à la fin de notre émission que vous avez suivi Baeba Kenda Sango émission à Mikolo de Pesa Makambo présenté par Aurélie Vangou la maman des garçons capables Baxela Kali sous la Mbinga zone moi sa charge la pesimbote na ye mokola patron na Judith Kalanga moi c'est Nkatika pembe la défaut na yo moko papa Joseph Magloire bambote belé bisiko ozali maman Pascaline de la foi ma meilleur vena bisiko ozali sans oublier Gauthier Swadi bambote belé bisiko ozali Junior
Excusez, Junior Manitou. Ah, Junior Manitou, nazolela. Coco Vango, autrement dit, il passe ça. Pourquoi pas à toi, Hervé Mokili? Mobala Libandi. La personne qui est meilleur venant pas Richard Simba, mon oncle chéri. La personne qui est pas mon père biologique, Jean-Papi Vango. Ma maman chérie, Babi Mbongo, fait comme moi, c'est Tika Bois Noir à défaut. Pourquoi pas à toi, ma copine chérie, Falon Manika? Moi, ça peut m'être avantagé. Nayomo comme ma copine et ma consoeur, Grâce Bennett. Grâce Bennett, moi je suis Atika français na défaut. Tout comme in souka d'ici là, portez-vous bien et surtout vous santé, vous abonnez à la chaîne Nabiso JK TV News. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.